mikolo solingi o s'abonner au betika point Kilongo TV. Kilongo TV. Bana poto, bana partout, bino baye bolinga karabi mavinga, bino baye bovota biso na premier tour veut dire deuxième tour ezate. Et c'est ngweza yanga lelo parce que toza na surprise moko awa. Naza na Maringa 72 précisément na agence FB International wapesika toye kofongola conteneur oyo conteneur biloko ekokita na kimia bozomona mitukezo ya bato bazoya kozwa biloko na bango na tranquillité nyonso. Donc FB International agence ya solo, agence ya sérieuse, omoni tangu déjà ngana loba kuna bazo fongola to tiko sa prière ndenge mombu na nkolo le pasteur Jean-Paul Mayata l'homme de la foi lobaki to sali prière siko bazo fongola conteneur pe bokomona ndenge ni bloko ekite bandeti suka mais surprise eza awa lelo ya landa vidéo oyo e bandeti suko yeba surprise yango eza nini engaye. Merci beaucoup à l'homme de Dieu le pasteur Jean-Paul Mayata l'homme de la foi babi eza likambo ya code ya kondima yango bomona lati lamba oyo à cause de la foi awana FB International activité oyo kozala le 30 pe le 31 juillet na place Sainte-Thérèse donc okumi sankolo na le pasteur Jean-Paul Mayata l'homme de la foi l'évangéliste international mais surprise à lelo zanine bokoyeba yango awa FB International suka toke bomona nde to fond la conteneur et longona na tanki futa tokobi reportage na biso. Agence FB Business International Otindi Biloko Ekomi Agence Oyo FB Business International Ya papa fiston basende Sokolingi yotinda mbongwe Sokolingi yotinda mituka Sokolingi yotinda bakoli Zindango na agence Oyo FB International Julien Basende Tati Bayo Ignace Malalu Nathalie Zeko. Allo Kid Ese bomo de belo Bomo de belo Moninga yo moni yanga Bomo de belo Bana notre père papa Jean-Paul Mayata de la foi CFC partout dans le monde. De continuer comme ça là-bas transfert d'argent. Peut continuer d'abord colis toujours dans l'agence Nabiso FB Business International. Mwana mayela lobaka lokola. Mwana mayela salaka oyo. Mwana mayela lobaka lokola. Mwana mayela salaka oyo kolemba te kotinda bambongo kolemba te agence oyo na kolemba te kotinda mituka kolemba te na kolemba te kotinda bakoli kolemba te agence oyo na kolemba te kosala batransfer kolemba te na kolemba te kotinda bambongo kolemba te na agence oyo.
Eh bien voilà, tozaka awa na Maringa 72 ou apesika conteneur réseau qui est, je pense que vous au moins ndeni musale ezoleka kitoko FB International agence à solo. Namoni pasteur Eric Koto nazona papa l'homme de Dieu, bonjour. Bonjour papa. Bonne santé. Qui m'ezali? Namoni mo telemi olande musala. Oui. Ibsabse na musala ekende. Ezokene kitoko. Nzamba tie loboko. Tozana kondima nzambe wana tikaka te, yango musala ezokene malamu mingi. Senga bo banda pe ba conteneur à Belgique, ya mboka msusu déjà. Oui. Kala te to bandango parce que nzambe ya de la foi aza kosala et nzambe otozo belela Jésus-Christ de Nazareth azotika bana na ye tazo tcha loboko na ye butu moi. Et toliki ete dans les jours qui viennent, bokomona makambo ekofunga mati ba Allemagne, ba Belgique, même bangola to rekoma. Hollande peut pas gobeler là-bas, Hollande va gobeler là-bas, il bango FB International comme à tout terrain. Oui, Kalaté, tozo comme la bango pour nous servir bango. Transfert d'argent Isali, transfert aérien na maritime. Oui, nyon sezali, bato nyon so bayaka bazali jamais de citoyen ko pesa bango biloko bazana ngo posa. Misolo toza ko pesa, makambo nyon toza ko sa même transfert ya misolo toza ko sala. Si ba client FB International nini bana Paris, bana Orléans, bana Évry, ba France Mobimbo si ba oni. Na ebisi bango ba hésiter te. Basala toujours confiance, baya ko pesa biloko na bango, to ko servir bango na temps o esengeli, moto moko te ozala dessus. Parce que loko nzamba za na kati, intervention divine ezaka toujours. To ebi ke récite ezali. Baya ko ozala dessus te. Amen. Merci beaucoup, pasteur Eric Bastien. Je pense que tu vas continuer pour mon andengeni bilo réseau kita bandeko baza ba msube uzwa bilo na bantala. Agence FB Business International. Otindi biloko ekomi. Agence Oyo. FB Business International, ya papa fiston basende. Sokolingi yotinda mbongwe, sokolingi yotinda mituka, sokolingi yotinda bakoli, zindango na chance Oyo. FB International. Julien Basende, Tati Bayo, Ignace Malalu, Nathalie Zeko. C'est pour mon débelo, pour mon débelo, moninga yo moni yanga, pour mon débelo. Bana notre père, papa Jean-Paul Mayata de la foi, CFC partout dans le monde. To continuer ko sala ba transfert d'argent, pe kotinda ba colis toujours dans agence Nabiso, FB Business International. Mwana mayela salaka oyo, mwana mayela lobaka lokola, mwana mayela salaka oyo. Kolemba te kotinda bambongo, kolemba te agence oyo, na kolemba te kotinda mituka, kolemba te na kolemba te kotinda bakoli, kolemba te agence oyo, na kolemba te kosala ba transfert, kolemba te na kolemba te kotinda bambongo, kolemba te na agence oyo. Les œuvres de Jésus-Christ de Nazareth t'imposent à la réussite. On y va. Est-ce qu'on peut danser? Est-ce qu'on peut bouger? Pour la gloire de Jésus-Christ,
Agence FB Business International. Otindi Biloko Ekomi. Agence Oyo FB Business International. Ya papa fiston basende. Sokolingi yotinda mbongwe, sokolingi yotinda mituka, sokolingi yotinda bakoli, zindango na chance woyo. FB International. Julien Basende, Tati Bayo, Ignos Malalu, Nathalie Zeko. Allo, 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 kill. Et c'est pour mon débelo. Pour mon débelo. Moninga yo moni yanga. Pour mon débelo. Bana notre père, papa Jean-Paul Mayata de la foi. CFC partout dans le monde. To continuer ko sala ba transfert d'argent. Pe kotinda ba colis toujours dans l'agence Nabiso FB Business International. Mwana mayela lobaka lokola. Mwana mayela salaka oyo. Mwana mayela lobaka lokola. Mwana mayela salaka oyo. Kolembate kotinda bambongo kolembate. L'agence oyo. Na kolembate kotinda mituka kolembate. Na kolembate kotinda bakoli kolembate. L'agence oyo. Na kolembate kosala ba transfert kolembate. Na kolembate kotinda bambongo kolembate. L'agence oyo. Agence FB Business International. Otindi Biloko Ekomi. Agence Oyo FB Business International. Ya papa fiston basende. Sokolingi yotinda mbongwe, sokolingi yotinda mituka, sokolingi yotinda bakoli, zindango na chance woyo. FB International. Julien Basende, Tati Bayo, Ignos Malalu, Nathalie Zeko. Allo, 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 kill. Et c'est pour mon débelo. Pour mon débelo. Moninga yo moni yanga. Pour mon débelo. Bana notre père, papa Jean-Paul Mayata de la foi. CFC partout dans le monde. To continuer ko sala ba transfert d'argent. Pe kotinda ba colis toujours dans l'agence Nabiso FB Business International. Mwana mayela lobaka lokola. Mwana mayela salaka oyo. Mwana mayela lobaka lokola. Mwana mayela salaka oyo.
kotinda mituka kolemba te nakolemba te kotinda bakoli kolemba te agence. Eh ben voilà, Moussa les Okoba Kokoba Naïsebno Léo surprise Ezali, tout a surpris comme on a l'évangéliste international, l'homme des chiffres, le pasteur Jean-Paul Mayata, l'homme de la foi, na agence Awa. Et bonjour l'homme de Dieu. Bonjour Papa Rabi, merci. Bon retour au pays, Toyamio Manese. Amen. Yesu Masia Nazareth Azolokum, merci. Amen papa. Et tu sais comme on a FB international, Nangoya obeti beto ya okepe ba koli. Oui, Zabilo Moza Awa, il y a association de la foi en Christ. Puis Bilo Msusunza Masalengo Lubana Baza Awa. Le quoi bandego David, Bapambola Bon David de la foi. Le rôle tata Nazaki obligé à avoir li pamboli naye et kokende ko tikela yi. Voilà. Donc le quoi peut to lobaki to yaka awa ko sambela pona bandeko ba otinda bilo na bango et pour que bilo ba otinde za li pamboli pona bato. Tozala mokilo bato baza tellement mabe mingi mokiliza penza mabe. Donc mutatine mutelo tamsuma mutasepele na ngote aketinde la ngelo ko boye alakeli pe mutu yango biso to sambela nzambe koloba kende ko atinde loko awa ta ya musala na ye ata pamboli mutu esala ko ndeko na lakela mabe te ata bato balobi menzama protéger ata na nzela ya agence ndeko Fisto Basende. Voilà. Papa Fiston Basende azamo ya bana na yo et na musala o azosala conseil ni okopesa ye lokola tata. Papa Rabi naïb ça va clair. Azamo non opesa diable accepter na musala na ye. Omonika ndinga zo évoluer pa yo ka conseil. Et alingi nzambe je crois parcours na nyonso na France tozaki na ye. Donc akomaki muta sécurité, akomaki protocole, akomaki koteka babiloko oeza peut-être pour na ba t-shirt banini. Donc c'est un frère oyo onakoloba il a un cœur d'amour et ayokaka il peut être très poli. Donc nandima que soka tikalika bongo soka agence o bato ko tanga comme monde entier et na zone ndima isa FB international. Soki ba agence ba tanga ba kombo ya ye ozanga te na kati. Parce que c'est réel les kinyos. Bato basali confiance et chaque fois on rappeler sous keleke bandeli, sous keleke bandeli. Et puis lokola yo kaka na politesse wana na zone ndima ke nzamba osale bolam. Donc papa Fiston maman Nathalie oza pene pene batolika ka tozela te muta koya poto loba mais tozel to pesa toli po abeba te. Donc papa Fiston naza très reconnaissant vers yo na nyonso o salaga na ministère nanga mbongo te eloko te amour wana oyo za nango wana amour wana Yesu Masia Nazareth pambola ngo yo mingi tikala ndengo za na respect ya batu nyonso oyo basala musala pa na yo nde ba témoigner yo ba ndeko yo bayaka utika biloko pa na yo na politesse ozala nango pa na bango yaya e matalisu makasi humilité pardon penza yaya papa Fisto Basende yaya pardon humilité penza nde Bible lobi e monisa c'est comme si batu nyonso ba likolo na yo na sena bango mais misala na yo nde etalisa ki oza likolo mais yo moko mutu batu amonoka ndengo zalaka wana papa nebi ko ozwa message otozano awa bilo musu na yebisa ko en face bilo musu na yebisa yo na media boy et tout le monde azoka batoli nazo pesa eza la charge pour na yo penza e ozamala mu mingi. Voilà ozaki toli papa Rabi na ko pesa na ndeko na Fisto Basende tompe mwana Ozongi Kinshasa musala mbalamo musala nkolo elanga ezali ozaka kokona ozosala kaka et à cause de la foi s'annonce na mois de juillet kala mingte. Oui, à cause de la foi eza du 30 au 31 sauf imprévu parce que jusque là notre finalisé pendant tena ba brassicole et sengamo bambongo ebele ya kofuta bango pour ba dépasser la logistique na bombo mami tout kana bango yaka ba instrument ba bloco tout donc to linga te to 5 diable ko profiter au groupe sala ki boy mais na ba société brassicole bon ba na bilo na bango nyos tout salika nde to sola na bango donc ngande na zongi mbango eza pour to finaliser na bango kola sala biso grâce mais jusque là tout ça pour de 30 samedi 30 au dimanche 31 na terrain Sainte-Thérèse à cause de la foi 7e édition et bande on étranger va bénéficier déjà na Orléans va bénéficier na Paris et première édition ndé bande wa deuxième édition son collège Masia Nazareth service ngolu et koza na une grande salle pour tous en émission samedi alors nazana makambo no ebisa bana notre père
baya nanga ba papa bautaki ba Allemagne ba Belgique bautaki ba Suisse bautaki na libanda ya Paris bamsu bautaki Paris po baya Orléans naza makamno solo na bango samedi nazondi mak Yesu Masia Nazareth kopesa na makasi au salisa ngai pour que nako yebisa bango pena oza kati ya mutema nanga. Donc tous les préparatifs à cause de la foi nza mabenganga pona luka milimo ebunga et puis comme ma délivrance na ba captif et liberté na ba captif et délivrance na bandeko nyonso oyo bazana sa possession. Voilà comme Christ alobaki. Donc c'est un peu ça papa Rabi joa nangeza ke na poto bato bongo limitema ko banana Orléans na Paris beaucoup de gens bapesi Christ mitema na bango et on delo kona ko ba mission isa récit dans la récit to solana yo mamebele samedi vraiment merci Miki. Merci l'homme de Dieu. N'était ce message monsieur Eza par rapport à FB International bana Paris bana France ba woni lo ezaka ndeko nanga nzamba zotinda biso to sala. Celui qui ne travaille pas ne cherche pas à manger non plus. Donc somme tout ça là tebi le précieux trésor de l'homme c'est l'activité. Alors ce qui biso l'église tozo kanga batu ba sala te etikali so église nzambe te. Au Bible lobi au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Donc ce qui veut dire nzamba a créé qui a sala qui et même Christ lokola fils abane ko aider tata na musala meniseri. Donc mutu fa sala alors ba o déjà bazo sala te l'église to bonde la bazo misala to kabula batan église ça la église te musala za na musala et ko beba te pour na église comme église ko beba te donc tout ça la part des choses comme il a dit chaque chose en son temps et en église on pour ça batu ba sala ba o sala loka bande ko fisto ba sende to tindika bango musana bango ke liboso po c'est là unde ba ozwelo ka olia ba nourrir ba famille ba osali sabatu ndenge ezala ba ofele ba veuve ko sunga pe batu ba na passe. Combien de personnes bazo travailler à ou bazo vivre dans ba famille mais nzela nae alors surtout soutenir était to komi batu modo to komi na sa possession milimo mabe donc raison pour laquelle on le ba pona ndeko fiso ba sende bande ko nyonso partout à travers le monde pendant que zotika la ka mona malam to sala et confiance to benga na ba numéro wana batu be ba benga ngo agence à passer de la foi. Agence à passer de la foi wana CFC. Donc naza papa surtout dans moi couleur muke malon par la grâce de Dieu bana bako bénéficier penao donc agence nangeza mabete po za mona nanga donc bino nyonso wana bosala sous confiance makasi pendant que za mona za lito ya koyoka na bondeli bino partout bande ko benga na États-Unis malembe a okoma na États-Unis a okoma partout par la grâce de Dieu po yemo ko kokaniti mais nazondi manzambo na sambela Yesu Masia Nazareth oyo sepela cha fiso basende na sama ko nanga lokola mwana piaza obéissant a commissaire partout. Bino pe bozana ba conseil boko pesa ye ndenge ya ko installer FB International na Allemagne na Belgique place songolo boko mona bo benga na numéro bo proposer ba penser na bino bo sala ti ensemble bo bandeni boko ko évoluer. Vraiment on a ko pesa bino ngana bo sala confiance pendant que zotika la mona malam bo continuer toujours sala confiance et na zone di Yesu Masia Nazareth a otika été. Merci na bino na so okazo tala biso et puis au sala agence FB International confiance oza mwana nanga kolo nanga Yesu Masia Nazareth nzamba solo pe abomoy apambola binomiki. Merci. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Toza ko ba reportage na biso batu ba bomona ndeni ezoleka awa ba kunto kekiti nyonso ezali awa bomona bandeko ba ekozwa ba colis donc toza vraiment na maringa 70 et longo na papa Fiston Basende na tant que futa to pesi mote pa mama Nathalie Zeko Tati Bayo na Bosanité Julien Basende bandeko nyonso ya FB International o ya kuna na Paris toko ba reportage na biso. Agence FB Business International Otindi Biloko Ekomi Agence Oyo FB Business International ya papa Fiston Basende Sokolingi yotinda mbongwe Sokolingi yotinda mituka Sokolingi yotinda bakoli Tindango na agence Oyo FB International Julien Basende Tati Bayo Ignace Malalu Nathalie Zeko Allo Kin Ese Bomo de Belo Bomo de Belo
Muninga yo moni yanga Omoni bilo Bana notre père papa Jean-Paul Mayata de la foi CFC partout dans le monde to continuer ko sala ba transfert d'argent pe ko tinda ba colis toujours na agence na biso FB Business International. Mwana mayela lobaka lokola Mwana mayela salaka oyo Mwana mayela lobaka lokola Mwana mayela salaka oyo Kolemba te kotinda bambongo kolemba te agence oyo na kolemba te kotinda mituka kolemba te na kolemba te kotinda bakoli kolemba te agence oyo na kolemba te kosala ba transfert kolemba te na kolemba te kotinda bambongo kolemba te na agence oyo. Agence FB Business International Otindi Biloko Ekomi Agence Oyo FB Business International ya papa Fiston Basende Sokolingi yotinda mbongwe Sokolingi yotinda mituka Sokolingi yotinda bakoli Zindango na agence Oyo FB International Julien Basende Tati Bayo Ignace Malalu Nathalie Zeko. Allo Kin Ese Bomode Belo Bomode Belo Muninga yo moni yanga Bomode Belo Bana notre père papa Jean-Paul Mayata de la foi CFC partout dans le monde to continuer ko sala ba transfert d'argent pe ko tinda ba colis toujours na agence na biso FB Business International. Mwana mayela lobaka lokola Mwana mayela salaka oyo Mwana mayela lobaka lokola. Voilà, toujours poursuivre le reportage Awana FB International, tout dit va Babi FB International, agence à solo, agence moko sérieuse, nengetolobaka. Biloko ezo kitakaka, bazo enregistré, na moni koto, bandeko baziblo na bango ebele, na mikoso na bango. Bonjour maman. Bonjour papa Rabi. Ma Martine. Ma Martine, na mo ziblo na ebele. Biloko ebele moi été. O azaka kuna moi c'est madame moi ça moi mbali. Yeso ka sali ka sala kaka. Ma Claudine. Ma Claudine. Ah. Claudine Bola na mona atinda mi blone ana FB International. Yé moi passer à conteneur mais tout à celle tazuka espace. Mais omoni agence ndengeni. Très bien, gentil, baza ordre donc très bien. Non, tout humilité. Papa, tout humilité. Ngau na okamwa. Na tika ikutu ba programme na ndaku na abi basabwe pole msuto ume anzoka to ume na bisote ko kamwa esengo makasi antuka. Umela Fisto penda. Ta biloko ordre. Moi si metane nga classe. Pas Fiston peut me ordre mais mi bien panzani te lo teninte donc très bien. Ah umela penda. Azala ka. Conteneur est peu non ya sus. Eza sumsu no ya. Ya libela. Ya libela to zo ye sabana poto pe o baza kuno biso to yebi agence ya malonga na kisasa ka moko e papa Fisto. Merci beaucoup.
agence ya malonga yango oyo tala biloko ekiti osanti maki sérieux mosala kitoko ezoleka très bien nzambe apambola papa Fiston Basende apambola FB International mpo mosala ezokoba oza na France oza na Paris oza na Belgique oza wapi ere yango oyo benga papa Fiston Basende bakodistribue deya bacarton mpo na fin du mois oyo bakokanga conteneur mosusu kala te bakosala ramassage mais bakosala distribution ya bacarton et puis bakokanga conteneur oza na 10 cartons 20 cartons 5 ata moko benga papa Fiston bakoya kozwa tina ndaku et puis ekomi na sécurité pe assurance nyonso et je pense que bozomona ndenge nini papa Fiston aza FB International. Bonjour papa Fiston. Bonjour papa Rabi. Yo moko mo kitaki urgence et urgemment pour naga conteneur. Ouais, to kitaki parce que mosali sengaki tozala yango tozo sisango so to sisango vers 17h na kena ozonga pona koma lobby. Nde to besoin de sisika ozongi no mikili. Nazongi parce que naika pour 3 jours puis je rentre ce soir. Bandeko ya Belgique babengaki nga bandeko bazolela mosusu esinga ana 24 cartons bakosala ndenge nini? Belgique, Allemagne, na Lyon, tout ça déjà pour parler. Je pense que nous sommes dans le lobby, na canal na pas Arabi, toko ou informer quand on est informé. En tout cas, toi on voit bien quand la tête aura annoncé. Notre père peut bazolanda yo bazaki na yo dimanche na prière et lobby na oza Kinshasa. Aussi ba notre père. Bana notre père na remercier bango déjà parce que ndenge to répondaki massivement na amoureux to l'accès pour na père na biso. Donc pour la cause la fois ndenge lekaki à tout c'était même pas 3 jours. Donc comment en gros to kendaki na 5 jours. On était obligé to interrompre parce que ba dégâts comme belé. Bana notre père agence Tamino Angoyo. Merci pour la confiance et puis Jésus-Christ de Nazareth a donc c'est binoka obino bo pesa biso. Je pense que le Cameroun on a parce que amoureux va manifester par na biso parce que l'agence a changé en combo. Et comment CFC l'agence est comme CFC donc il y a un cérémonie na bureau na biso oui et ça agence ça va dans notre père mais to bien en cas CFC na bureau na biso sur côté et on a tout autour et ça quand on a la Coste il y a CFC il y a 5 ans il y a JPM et voilà en tout cas merci pour la confiance et puis on continue à travailler. Merci beaucoup papa Fiston Basende. Ngana saluer maman Nathalie Zeko. Voilà, toza awa musale zokoba c'est okoba. Je pense que monde déjà moitié à conteneur ekiti car moi za kati kuna jeep musale zo sama kitoko. Musale zo sama kitoko. Toza awa tokoba musana biso FB International suka. FB International kitoko. Voilà, Moussale Zokoba Kaka, Naipsi Bino FB International deux fois. Toza Moussale Nanzambe, les lois agents César Kopambo Mabasali Nanzambe Kosakanate, l'évangéliste Mayala, Léa Mission. Bonjour papa. Bonjour papa Rabi. Félicitations. Hein? Merci beaucoup. Très bien. Nzambe osala biso ngolu vraiment. Léa Mission les lots 2 ans. Des 3 ans déjà. Na monyo ana FB International ngana kamwe l'homme de Dieu na FB International. Mais on va tenir nini po to sikali na ngora yango agence moko ya siro yo soki bandeko bana nzambe basali loko moko pour l'église ou bien pour la bino ozo mbala moko donc faut biso to ya to teiba na biso bango c'est ba comme na bango wa donc ba tia mbala moko na sir pour benga ngalo conteneur yimba moko ya ko zo makam ndé on a yé mbala moko vraiment félicitations à FB International papa Fiston Basende que Dieu te bénisse vraiment toza voilà za mona notre père après tozo ko exaucer bana notre père nyonso tout ya France bientôt puis ba place monsieur ko fungoma déjà yango penza donc monsieur so ke place monsieur na kolemba na ko rater mais so yawa donc eza mbala moko ta seconde ti lelo boy na yeko zo mbala moko vraiment Zamba salut so grâce jamais na kumele kuduté et qui de la musique na maman qui na pesa code o yango na kinozwa donc mbala moko vraiment en tout cas na CPL na CP na makasi Zamba ça va notre père il ça bon message
En tout cas, bana notre père Nyon surtout en France, surtout mingi na Paris na ba province yo benga kaka. Déjà kala mingi te d'ailleurs nous baboué numéro 1 nous mona FB international benga ngo déjà pour na ramassage ba ya ko déjà ba tikelo carton ya da ko kanga. En tout cas, c'est trop si. Ngabuna na ozela soki na za soki mu colonie na yo yara déjà. Tala le loba notre père en tout cas Agence Morozali FB international boya en tout cas tous à la désuité. Nzama pa mola bino. Mbouebi, aux activités, mon monancolo. Les premiers, les deux, les trois. Donc, aux activités, mon makasi, les premiers, les deux, les 3 juillet, avant de nous faire outil France aïe, à Rosala Awa, dans l'église à Moananaï. Donc, nous allons en plein air, les premiers, les deux, les 3 juillet, avec le révérend pasteur Jean-Paul Mayata de la foi, notre père, l'homme des chiffres. Nous en avons un peu. Nous sommes bien évangéliste international. Mais bientôt, là, dans les aboués, on dit que nous sommes à Paris, ils sont il faut louer le roman. Vous avez moi en colo, ne vivez pas notre père Bozi, avec un moins de soaka, n'enga ma bête. Toi na FB international, les pas molli yawa, toi ne sais. Ata umeli yako kanango. Voilà, merci l'évangéliste Josué Mayala na FB international tala blezo kita na katuna mono de karka mtetikali na montre na mona toza 8h30 lelo FB international des fois bakara ngozami bale moko kalate blo nyuso ekita musale zo sama maana talize kone bisio o toza ka machine madaka daka donc suka FB international azana esengo batu tous les l'équipe complète eza awa namoni ya mamengi namoni ba oncle batu tout tokosala musala esengo na esengo lipamboli na lipamboli musala ezokoba toza FB international. Agence FB Business International Otindi Biloko Ekomi Agence Oyo FB Business International ya papa fiston basende Sokolingi yotinda mbongwe Sokolingi yotinda mituka Sokolingi yotinda bakoli Tindango na agence Oyo FB International Julien Basende Tati Bayo Ignace Malalu Nathalie Zeko Allo 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 Kin Ese bomo de belo bomo de belo Moninga yo moni yanga bomo de belo Bana notre père papa Jean-Paul Mayata de la foi CFC partout dans le monde. De continuer comme ça là transfert d'argent. Pe continue d'aba colis toujours dans l'agence Nabiso FB Business International. Mwana mayela lobaka lokola. Mwana mayela salaka oyo. Mwana mayela lobaka lokola. Mwana mayela salaka oyo Kolemba te kotinda bambongo kolemba te Agence oyo na kolemba te kotinda mituka kolemba te na kolemba te kotinda bakoli kolemba te Agence oyo na kolemba te kosala ba transfert kolemba te na kolemba te kotinda bambongo kolemba te Agence oyo na yebisi bino posta koloba te me fona loba kaka FB international des fois te musala ezomona na musala kitoko toza mama biso. Bonjour mama. Bonjour Rabi. Linda. Outi to yozala no. Nauti chaque fois natinda rara non na retirate tout pena na tutani na ngonga moko ngamo na ziango ampesi na fiston na pointe pour open agence famille. Agence soko ye eza kutu teke oni on dirait famille na bino biloka famille na bino tindi et puis na ko récupérer pas de problème une fois na tinda ba chaussure na kuti fiston benga ya kapese tikali na ebo pese singa bi fiston azui apanza ngombe
attache aussi au Maroc et Bunga. Nous, c'est comme intact. Donc, vraiment, assurance. Mais mon cœur, 20 minutes, on a commis. Ou mélité aux blonds, toi non verre, toi déjà blond diminution. On a baki déjà. On a baki da kilo bio te comité bon problème te. O ezanda kuna biso na Yesu lelo ta. Na umeli kuta. Ngabona no. OK, pour ça makamno msusu. Problème te. Websi bana France nini bandeko yo batinda blond na Kinshasa par rapport à agence FB international. Te pour agence openza na ese kutu fiston. So mutu akola te a kisimbi. Agence Kisimbi te. Ezokola parce que batu confiance yazo ça que na nzamba zo tsalo boko ezo pambolama. Voilà. Merci beaucoup mami. Na sepeli. Voilà. Musale ezo kitoko ayaki aziblo nae akena. Tozana mama ko mbali boso ya beka longo à 16h. 8h ba pesi blo nae mama kende abi na tiku tu programme tena ndaku basa bwebasa na kena zo akenda ku batu nae. Musala kitoko na ebisi bino des fois te batu bazo bakoli batu bazo ndeko na ye ndenge nini calme na résoudre dans dossier mon côté yo mon zo ki manga ponga zo bakoli ebele koleka nazo ate yo nalia ko chaque jour. C'est bon, merci. Voilà, toza na FB international bana poto bazawa bayaki ba vacances bayaki ko zo blo na bontala kuna ndenge maman bisazo ko tableau na ye na carton na ye na mutuka azu carton na ye sans problème kitoko azo ki na ye na peut-être ce que maman koloba on va tenter de faire parler maman. Bonjour maman. Bonjour. Boni comment nani? Comment na Anastasie Mbemba. Mbala liboso zo blo na FB international to zo gadi. Non nga na yo na ilandi ndende na nga zo blo te. Yo moni agence onde. Non na mona ngweza bien. Merci maman Anastasie. Voilà, à la ninde ko accompagner mutu. Yo ta muso ya ko zo biloko yo moko. Buto bo yebo jue saga moi bien pe na famille. Ma sœur bonjour. Bonjour. Comment on ya lingane ko loba te chaque fois ya kawa akima ka ko loba musale sa ma kitoko car mo eza na kati. Je pense que des blocs zo vidé déjà kalaté car ko kita. Car ya mama tete aza awa. Azwa karne auta France ayi afanda na Rouen azwa karne ayi eki kitoko tina ndako FB international suka FB international 2 fois te musala ezo monana. Agence FB Business International Otindi Biloko Ekomi Agence Oyo FB Business International ya papa fiston basende Sokolingi yotinda mbongwe Sokolingi yotinda mituka Sokolingi yotinda bakoli Zindango na chance woyo FB International Julien Basende Tati Bayo Ignace Malalu Nathalie Zeko c'est pour mon débelo, pour mon débelo, mon ninga yo mon yanga, pour mon débelo. Bana notre père, papa Jean-Paul Mayata de la foi, CFC partout dans le monde. To continuer ko sala ba transfert d'argent, pe kotinda ba colis toujours dans l'agence Nabiso, FB Business International. Lobaka lokola Mwana mayela salaka oyo Mwana mayela lobaka lokola Mwana mayela salaka oyo Kolemba te kotinda bambongo kolemba te agence oyo Na kolemba te kotinda mituka kolemba te Na kolemba te kotinda bakoli kolemba te agence oyo Na kolemba te kosala ba transfert kolemba te Na kolemba te kotinda bambongo kolemba te agence oyo Les œuvres de Jésus-Christ de Nazareth t'imposent à la réussite. On y va. Est-ce qu'on peut
merci beaucoup. On est pratiquement à la fin de ce reportage. Nous étions ici à l'agence FB International, agence à Solo, à Wabtaï au Kitsabilogo. Je pense que vous avez vu l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Paul Mayata, l'homme de la foi. Vous avez vu l'évangéliste Josué Mayala, DiCaprio, tant d'autres personnes qui sont là, ils sont venus récupérer leurs colis. Donc le lot qui contenait, ils vont récupérer leurs colis dans Bango. Musale zo sama sakanate otinda ka bakoli na agence nini tala agence abana nzambe yango yo Bogo Sanderson alingaka boye bana notre père balingaka boye ya gotekela alingaka boye agence abana nzambe yango yo benga papa fiston basende na minute nde tolo baboye ba distribuer des cartons vide pour na ko remplir et puis dans une semaine bakosala ramassage ou bien ce que ton ici de carton na yo ba carton na yo koki obengi papa fiston basende binga ya we koki déjà boya ko Kongolo le bango bien boya ko Kongolo bakoya ko Kongolo ba carton et une agence pour la fin du mois conteneur ya sika ezo kangama po ekita su Kinshasa bana Belgique na Bruxelles bana Mauve bana ya Bruxelles bo benga papa fiston basende po ya ko zo ba carton na Belgique et ko kitape yewi kitoko conteneur oba kanga tour oyo na fin du mois et ko koma mois wana donc compter kaka plus ou moins 40 jours conteneur na eza Kinshasa era ngoyo belela benga papa fiston bassin de conteneurs ya Kinshasa. Merci na bana notre père au bazena l'homme de Dieu le pasteur de la foi na Paris. Bon merci ma sœur. Na Paris na Orléans merci pa na bino nyonso. Merci na ba client nyonso ya FB International pour na confiance pour pesa papa fiston basende. Ah Julien basende merci à trop Tati Bayo papa biso Eric basende merci na maman Nathalie Zeko na moni biloko tindeli ngai ezakande boye. Opesi loboko mbali oya moi seye batin. Merci à trop. Merci Yaseda, merci Gauthier Kele, Bogos Anderson, merci Panayo, merci Trésor Ntingi, Nathan Kifuta, Oaza Simabilili, merci à l'homme de Dieu, l'évangéliste international, le pasteur Jean-Paul Mayata, l'homme de la foi. À cause de la foi, ils ont les 30 et les 31 on a place Sainte-Thérèse. Aux amis qui l'ont Kinshasa Bongama déjà, ça là réservation hôtel, Tozala, Tokumisankolo, Bitumba, Nabiso. Tozoaka elonga po Yesu Masia Nazareth abundelaka biso yenda pesa biso elonga soki amizongeli tenga na bino tokutani na prochaine numéro tika Jésus-Christ Nazareth aza nzambe na bino merci mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV